Sali mbote na bino nyonso o bolandaka to pe bolingaka chaîne na biso ya famille Bota News à télévision balobi. On est là comme d'habitude et toujours là. L'actualité nous oblige. Vraiment, si tu es pour la première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, pourquoi pas de commenter et puis de liker. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà la famille. En tout cas, j'espère que Bisson Toza, on a vraiment Toza, toujours la film. Bisson Toza, on a film, na Bisson, na kata chaîne, na la Belle TV. Avant la côte na Mozindo, il y a des sons, na Elibino Bandekolanga. Na sengi na Bisson, on toki kokote na kata Belle TV. Bipa iwa puis Tozo la film, oyo. Première partie, deuxième partie, les troisième partie. En tout cas, balobi la vie de Tegra et Zopé Sande Makambo. Balobi le pangouana, Yabangala, ils ont des sommes. Les autres découvrent sous les kamsous que Geshonde Moutou aza propriétaire le pont il bacha azora le pas ndako bambongo yaya le pont on a des sommes botala niveau to kene na film o yaya donc ba o ba parle ba ko Poutine a tapé tellement tout on a début ya film na biso moya ko loba ebele zati la famille s'il vous plaît tokota to continuer ko consommer s'il vous plaît famille botala ba qui pas de distraction. Pas de distraction, tu as vraiment tout consommer film, tu as souka jusqu'en. Vous comprenez? Tout consommer, tout match à la vie, opération 100K na jour, moko. Hein? Tout ça, là, on peut dire ça, ça plaisir, et ça, Poutine plaisir. Et ici, quand on vous a souka, moins déjà, nombre, là, et que ça, les plaisirs. Voilà, parce qu'il y a un combat là, biso. Ok, bon, ok, ils ont bon. Voilà, la famille, sans plus tarder, tout le monde, est-ce que na likam na biso na mama likam na so to eli bino za vraiment mon pousser lelo na kozala vraiment milité et ça ka juste tout ko expliquer bino bo comprendre makambo o ezoleka to mona ki biso nyoso to mona ki Karim Yamado ayaki vraiment ça ki moi ni na ye asala ki moi vidéo na moko pona ko ya koloba ko s'adresser na mwana mobile moko ya songi alors la famille bato ba détecter ki mwana mobile wana ba détecter ki ba msu pe ba ki bleu. Hein? Mais ça n'a pas été au bas détecté qui déjà les garçons en question sont pas un garçon c'est moi si tu es habité pour monde à deux fois moi été monde à deux fois besoin batté ba msusu ba kota hein ba mi kota na monde ngo mais bon mon ka loko ba sala ka théâtre loko ezaka théâtre mais té na se na ngo penda zala ngo penza donc ils ont vraiment passé la famille. Voilà, Yamado yaki koloba to yoka biso nyonso. Siko na minute oto Yamado lobi babi l'homme en question ma chérie. L'homme en question a sali ni bande kolangai abalis ko kotinda ba piquer Yamado. Ba komi ko piquer lisusu Yamado susu ayaki pour la deuxième fois Yamado ko adresser na ya lobi yaka yo moko poko zotinda batu ngala yaki ngamoko na sali vidéo na bongo yo poko zotinda batu et grave Yamado yaki susu pour la deuxième fois ayako dénoncer vraiment le méchant question bande kolanga en tout cas to tchela double na nous message à Yamado. Tu as un message à Amadou pour tout ça analyse par rapport à les méchants qui sont pas à monsieur sont pas à madame sont pas à ma demoiselle tu es habité dans tout ya vraiment parce que makambo ils a passé ba bomba makala sima ba gag ba zo bomba na ba sima ba film OK ba sala makambo ils a la kate ils ont dérangé ba ninga en tout cas la famille sans plus tarder dans la bino to là Yamado Karim Yamado et puis on se retrouve après suivez. Pesa bango matière vraie tika okosa yo finga ka chaque jour finga ko boaka acheton chaque jour bon message na lobe na lobe la kiyo sko ngana répondre ka moko otindi batu ba finga poani yo mo yaka ya otinda batu ba finga nga pesa bango matière vraie tika okosa yo finga ka chaque jour finga ko boaka acheton chaque jour. Bon, message na lobe la kiyo. Sko ngana répondre ka moko. Otindi batu ba finga poani yo mo yaka. Ya, otinda batu ba finga. Voilà la famille, voilà vraiment toki Karim Yamado aye kolobela monsieur, aye kolobela noko. J'espère que bon moni noko oyo yele lo comme ka la monde ya ba jeton. Ozo comprendre. Donc den elo mo ngana loba. Ala ne lo aussi au salati.
ane loko o quoi inspiration esili inspiration bandaki na batusi babaya yango batusi balembi yango parce que bajeton trop c'est trop baolinga suma bajeton te alors batu bakomi kobaye yaya nalobaka na bino carrière faut garder carrière na yo succès bagarde yango succès baprotège yango soki oyebi koprotège succès na yo te na ndenge ekenda kosila yo moko okomporte te lokwa mungwa na biloko okomporte te ndenge kosila kaka pe esili okomi mpe nili bien na bino mpo bozosomba bandako bozobongisa bokotikala te na bambongo mo babiloko mais yaya carrière soki esili okomi lokola motu pamba okomi lokola motu pamba yango fo koyeba kobatela dignité fo koyeba kobatela carrière na yo donc oye lelo bimi na monde yango ozwi grâce oyo bato mosusu bazwaki yango te mais oye na yo mpona koya kobebisa susu eloko oyo ozwi to mosusu na pasi to mosusu ozwi na pasi nzambe azalaka roulage nzambe azalaka roulage lelo apesi yo bamituka ezoleka na kano apesi yo apesi ezoleka yo mimoni obi te ngai nde ngai ntango akotya stop apesi mpe bato mosusu surtout soki azomona ke osala ona ndenge mabe ntango akobalusa mokongo bapesi ne bato mosusu okomi koregrete okomi osimba motu sikoyo ndeko na biso mobali ma chérie mon frère ma chérie l'homme de ma chérie il s'agit de toi que tolobela vi na oyo omoni kaka ya kovandaka ya kobwakaka bajeton ndeti na ote komona jeton oti obwakela bela oti obwakela jeton ebilamba alataki bosala wana debora madebo soki madebo odebora kutu na oyokela omaka yo kuna omona esika na osimba te yo penda en tout cas toi na posa te parce que na omona lokola c'est comme si debora okoma oluka gaz oluka penda gaz batya kokama yo en tout cas zéro yo moto otya okaza te yaya toza ototya na miniature ayaya wana tokoma okompare wana bela donc wana tanti bino bokota bino pala biso bokotaka na miniature te ndeti nga na okotya bino na miniature na olobaka na kati ya bato bokota bayoki me na miniature bokotaka te po toa na temps fula bino te toa na temps opesa bino gaz te oye mpe bosali émission na bino na gabi wana kutu na oye nango nsima na bene oya nango nsima na oya pene na émission na nsima oyo bosali bino bene ya gabi soki gag euti kaka pana ni pa ma chérie mon frère donc motu mobimba sans inspiration ezalaki esu te ye akomaka so elo mobo eleki moto ayekoloba ye soki aya selo na ndenge gag ekomi aselo na ndenge gado aza so na inspiration te aza so na inspiration te osatike mosala eza lisusu te apart makambo asalaka elo niso osala malongo eza te omoni nde bobebisi mosala inspiration mosala eza lisusu te mosala ekomi lokola baventure mosala ekomi lokola ya bajeton na bajeton siko karine ya mado alobi yaka kotinda bato te yaka na kamwa bino bomimonaka bino babata makasi bomimonaka bino babato bolobaka bomimonaka bino bato boya soki ndenge nini mais so oza na posa moto wana likamba motu lobela en face c'est très bon ezalaka bia kolobela moto en face ki ya kobombaka okendaka koloba de gauche à droite bino bofinga ya belve eza hypocrite bo bino bosalaka eza hypocrite te bino nde bavrai hypocrite likolo na bavrai ndoki parce que bosangana mpona odétruire vie ya motu moko boya bandoki to bino bosanganaka mpo bodétruire ka belve eza nini ale bobi belve ya motema bino nde boya mitema mabe epuis likolo na motu abimisi motu asali kelelo ozala ozalaka na groupe ya papa elombo oyebana te c'est grâce à Bellevue oyo yebani oza lelo na vie fo ozalaka ingrat te fo ozalaka reconnaissant ata ya mokie ata bokaboye na motu bokabola bogarde babandi motu ata garde babandi na ye na ndenge bien mais ezala te na ndenge ekoma lelo bainsulte bainjure ozomona to mosusu yo mo mpe kutu oza la base yo mpe ozobwaka ozosala mpe bajeton ozobwaka mpe bajeton na bagarde na yo oyo pene lela seki la concerné eza motu boye ntango bazolobela likambo awa babelvi yo kama tosali gag na yo bosali gag debora ya gabi oyo azoloba basali penda alati mpe robe elingi oloba nini wana eza provocation te osanti ke provocation moko boye penda ya tete ya tete mais toa na temps na bino te topesa bino makambo te toa na temps wana te bozwaka nde bozwa basuccès na bino ya kolokota wana basuccès temps mokie ekoma na temps moko boye bato babaye batetetete mpo deja tokomomona kuna bakomate bambeli basi bakomo yango mwa mobali to mwa mwasi te tolembi bato bakomo otilo bakomatere abongo
soko zo komi yeba te. Donc mi bongi soko bongi c'était papa succès ici le cas de si yo pe boye. Entre temps moto mi bo se la likopa moto bo tonga moto bo dénigrer. Il y a okenda matina e. Putina okenda matina azo compter toujours comme matiscalier là parce qu'avec elle kamba mutute. Ah ni na problème mutute, ah ça juste musala na e. Et puis au bien boyebi ki linga bonheur ya mutu nyonso linga bonheur ya ba congolais ni ba komadi nyonso boyebi. Au moins boza kokuwa na likambo wana. Alors Belleville n'a rien à dire. Ani loko ko sala te na makambo nyonso. Ani loko sala te bo potana, bo fingana, bo sa soki ndini ezo dépendre ka na bino. Ye, a côté du ko koma. Chrétien a musuni. Toi de na film na babi la vie de Tigre et ceux qui peut kaka wala te toza na Candy Star la famille ngana beta sete na bosani en tout cas to kota na Candy Star pe bisika deuxième chaîne na maman Belleville zawana donc ba film na c'est toi na ma film na ma fille o écrit par papa Vini Malundu en tout cas to kota film na pesa tellement kitoko bande kolanga to kende pe na Candy Star to kende ko revoir ba chaîne na biso mibale balobi pas de distraction pas de sentiments pas de ceux qui gris tous a toujours focus na Belleville TV. Tous a la focus na Candy Star. Les gens disent eux leka. Mais Belleville TV ko tikala. Vous comprenez? Belleville TV ko tikala. Maman azolongola so ba stress. Talanga la tali le pango na so benga le pango bangala. Ya stress elongweti. Stress elongwe lobi pena stress elongwe kinga lo teki na musala. Mtabazo longola so ba stress. Aya botika ko bino so bozana ba bozana ba stress te bino kuna na Congo wala bino ma biswawa tozo bénéficier ne lo moko bekati na ye. Alors la famille botika biso to vanda kimi botika moi mobalo o ba bengi moi mobalo pa Karim et pas Amado en tout cas réponds-toi yo soko se repentir te ya to zakaka na mokili ya nzamba ko futa yo nzamba ko futa yo pas au côté toujours ko futa yo na vie faut qu'on connaître na vie faut ko yeba ko tambo na batu na vie faut ko yeba ko linga batu na vie faut ko yeba ke muntu apesa kinga mai lobby le na battre la relation wana parce que na ko zanga le sotom mutu so ko zate singa kana zonga pa na ye faut yeba ko battre la relation c'est très important. Le comment on monte ba jeton o comment on monte boka ba jeton na réseaux sociaux o comment on monte ba film na on ba jeton na kati belé ba gag na ka ba jeton likolo na se e bandeti suka tata inspiration ezate leso bato batiki ko finga ka so suka wapi o lukani o créer ni ya bo créer ko bo créer so bozo créer ko sala bino bien ko sala bino wow mais so bozaka nde bo zala ka bon c'est la honte. Book sama soni penza soni ya makasi famille bote zaka toujours sage famille bota toujours sage ba maman na biso toujours sage en tout cas la famille ya okana ki ebisa biso ya ona ki obete solution te koloba ma chérie wana bozo monana l'homme de ma chérie bomoni vidéo na ye o carré ya mado azo kolobela yende donc msana yako tonga ka batu bazaka pembe na tonga bango. Donc pour vous dire que mutamala mwazate ale mabanga na bino boyoko boyisa likola Belleville oko bino moko nde bozo bosa makama be ya makasi kutukoleka botika via bela kimia ko botika via bela kimia vanda kimia na vie na ye a savourer na vie na ye bo batwe la famille to continue kota film na biso na tiki bino se retourna.